Et voilà, toi la morgue. Nous avons fini on ne peut pas filmer, trop filmer et l'ongité par respect. Donc c'est pour mon fini parce qu'on ne peut pas filmer cornailler et tout. Donc voilà, tout dans la morgue. Donc Rafine vraiment pour du vrai Atiki Biso. Rafine Azate. Boutalatala, pour tout le monde morgue sikoyo, tout le monde a Rafine Tumba. Les médecins, les biso, penser na bango. D'ici mardi, photo benga bango, photo confirmer bango ce qui corps y a Rafine. Balobi ceux qui te confirmer bango te. Donc là ni Rafine Tumba dans le département il y a CPS oui, il y a CPS. Donc baza obligé ba kundaye bango moko na morgue. Na hôpital na nyonso to koyeba te ou soit cimetière n'a pas existé nulle part. Et puis bah on placé bah nous sommes obligés à ça là il y a important ou dans les cas contraires bisoto porter garant mais biso moto kunda mais pour na biso du fait que Rafine Tumba a dans la famille ça sera mis cornailler et zonga Kinshasa mais par rapport à ça il faut biso moko communauté parce que famille tous organisées communauté il y a Belgique il y a France il y a Allemagne il y a Suisse il y a Hollande il y a États-Unis partout tous organisés. Tous ont dit Rafine na Kinshasa famille na ebalé là c'est ça ah vraiment voilà il y a web sabiso nyon sont des alliés qui donc ba otala ils ont ba camarades na ebiso donc membre famille mokotaza donc ça dit que ceux qui biso moto ça l'effort en tout cas vous avez une bonne chose à collaboration peut tout sur là na libota na Kinshasa merci Rafine bosambela kanzambe bosambela kanzambe omoni gigola wa kufi gigola wa tiki biso nyoso tuto kotika mokili ndenge ndeko na so gigola kufi tosala ka sentiment kaka te ya ozwaka part ya batu oyo baza na mbongo bozwaka pe part ya ba pauvre neti ba gigola ndenga tiki biso ngai na atikela na ngai yo pa Rafine la tolérance ngam nazo modéré mission tosa la tolérance ya loba silisi pour loba zelea silisa Rafine zelea s'il te plaît que boto za assist Rafine oyebisanga teke ndeko na biso fere ndenga za wana ayebaki teke ndeko na ngagi na minute atikali na dernière souffle ya vie omoniti gi akoma lendi akata mutema seka kotaki déjà na bankoma seke vi na ye déjà ekomaki na suka mutu ake déjà na nkoma yo grand frère propre ok ko fête ya ba champagne ebele siko réaction ya Orly falaki ezala nini samedi ndeko na biso o aza na mbongo ake ko sala fête na ba champagne ebele dimanche ba publier ba photo lundi leki na e propre kufi Rafine ngalo bina kangendo kite ngalo bito kangendo kite mais ndeko na biso Orly bozo condamné est-ce que boza l'analyse que ba photo moko ebimaki dimanche oyo fere afetaki na ba champagne ebele nga tikeli pe lobana yo voilà merci beaucoup bon comprendre attention émission et en attention Toyokana s'il vous plaît tous en moi tolérance il y a émission nento yambani awa to solo là bazana beso partout dans le monde ba Rolanda bito roloba et comme ils tango na yo bon et comme tango na yo skoloba bagolois na bagoloise émission est en moto et en mutu na ebike émission vous a facilité ba Rolanda émission voilà boyoka voilà, on appelle sa parole pas à Rafine Tumba. Pour tout peut simplement et ça va bien. Rafine Tumba, s'il vous plaît, on a modéré l'émission. Surtout quand on a mis l'émission, parce que là on comprend l'émission Bolingi. Oya Rafine, réaction par rapport à réaction par rapport à Rafine, s'il vous plaît, réaction par rapport à Orly là, on a parole. Réaction par rapport à Orly là, n'enga les na émission à lobby et toucher batou. Monsieur Mamono Mabe, Ken a participé opinion nae. Yosgoyo réaction en personne par rapport à la question à Orly là. Merci beaucoup Nanou. Nandengo pesinga parole, bien que pesinga parole na moment où. Tu parole merci on tozo modéré émission na yo donc na elo mso bakisate. Elo on na ko loba. Soti siko na vandi. Na bandi na on a parce que naza choqué en fait. Ken a auto benga a impoli.
comprenez nayebi ke na okota na ngana message na yo mais il faut yeba ko respecter bato soki ye moko azokoka kozala na respect ya muninga te respect za réciproque ba OPCP yango te donc nakangi parenthèse wana avant ya tcha lisu acha musapi na lisu mutu amichana no mitala no ye moko nini yana lisu na ye donc atala no click na ye ndenge nini ba évoluer ka bakanga banani ndokite et pas na bango place ya zalaka wana donc bat la kisa musapite ka na faire rigola alla kisa kaka musapite na ngande na vandi na plateau comme si to simba na machette to nini te toza pona osala analyse toza pona ko éclairer opinion toza pona ko éclairer bato ba otlanda biso toza te poto sa ba chevauchement to comme ça ilo mo bo makelele ba mona biso na banda ku lokwa bato mo ba na problème a mitute a toza pona réfléchir neti ngaso na nzimi mbali boso na sala émission na ken peut-être batu ba ebité to mona na ka to solo la ka to pesa na mbote memba liboso ce qu'on a lingité mbala liboso ngo batu ba olanda biso on le bien et on le bien et on le bien et on le bien et on le bien parce que niveau Ken Pena ça même ta parole té on la parole té ayi na nzela ma ya bemté to la mon émission répondre pas dans la émission le répondre pas dans répondre émission parole ya ngwana répondre biso na nous ça besoin émission dans la biso bien émission eh Ken osungate wana posa to se émission to se émission te ponzela mayo yo loba wana oyebi ke za voie ya transport ya batu faut ba kende pe po ba koma oyebi ngote baloba ka touche même na Rome oyebi ngote na tuni yo yebi ngote obelela nzela mail comme si yo faut pesa ngande ba pété il faut pesa nga merci pesa nga mbote na guerrieuse. Vous comprenez? Na vraie guerrière. Na za vraie guerrière ndenge moni. Tout ça la tolérance. Tout ça la tolérance. Tout ça la tolérance. Tout ça la tolérance. Toya apona émission toza te yo koya na o direct qui no. Tout ça la tolérance Rafine en tout cas na modération. Répondre votre bazo c'est là yo. Répondre votre Ken sika azoma. Oye direct mo boisi. Bagolo balando message. Alors to se respectane. Na bagolo balando message. Poso na bina kota na niveau na otoloba to ça l'émission mo ya ba. Ça l'émission, la seule émission. Na minute yo tolo bela makambu ya faire rigola na départ ya. Ça message à Orly. Oyo abungi. Réaction pour la message à Orly. Réaction pour l'émission à Orly Salagi. Malembe pe ngai chimanga si. Répondre à question pour bazo sur l'émission pour ça bien. Na lobi malembe moi muke nanga ponga mode ana attention. Quitte attention. Alors, toza bongote. Voilà, elonga na koloba. Eza clair. Eza clair ezo monana etangama. To ana posate to balusa mokili na sima mabe to ba dessiner to ba expliquer biso ndenge ni poto comprendre que Orligo la mutu antima. OK? Orligo la mutu antima. Na zongi na maloba na ye na kangai. Auti koloba awake Orligo la za ya faire rigola. Yaya na ye propre. OK? Siko kozala yaya ya mutu epekisi mutu ta yi na muninga. To lisolo ya Abel na Caïn. Boye bien ngote? Nani ya boma Abel? Caïn. OK? Bango na bango ba frère. Eloko ezo sala Orly wana ya po azwate. OK? Eloko esala Orly eza mutema mabe banda lelote. Mutema mabe ya Orly e banda lelote. Ya kena ko luka ba miziki ya kota miziki a performance ya yemba lisusu koleka partout place azo kende po azalaka toujours conquérant ya faire rigola. Donc partout place ya kenda ko luka miziki alukaka abimaka na timbre ya faire rigola ayemba et pourtant on les a jaloux à faire. Voilà et pourtant ya banda miziki wana liboso ba faire rigola. Vous comprenez? Bazana miziki na makila. Famille wana ezana miziki na makila. Ngala zoloba na ocha mwa mai na kati ya 20. Mais soki Orly azongeli lisusu ba émission ya boy. So Orly a meki lisusu to bimisa mutakala ne na internet. To ko expliquer yenenga za mutakala na internet zela na malembe. Keni nazana posa ya sala ba émission bato maboma te. Nana posa sala émission bato mito ezo réfléchir. Na faire comprendre banto yo bazuita na bango ba se concentrer ba vandi ba lobi ke noto ke ko baby c'est la siko faire report ngongango yango yaya esika nini yango na mboka nini s'il vous plaît mwana na mboka nini esika nini na miziki ya nani ya planète nini o bakanga batu bandokite na miziki ya planète nini bakanga bandokite génération nyoso ya papa na biso ya bakoko na biso miziki bande banda bakanga bango ka kingandi alie kingandi kingandi alie kingandi donc pembeni ya mutu akufa te. OK? Pembeni ya artiste mutu akufa te. Orligo la makambo alo bazui wapi ye moko telengani na miziki po bomona ke azana motema ya Caïn o kaka histoire ya Caïn na Abel ezo se répéter na tangu na biso yango tozo vivre.
faire gola pesi nzembu na dynastie wa elo nini na yolanda ki vidéo ne batindela kinga azo expliquer bato alobi ke ye falaki azwaka moi ba mike pas faire falaki afutaka ye yazana ba droit nini yazana ngwe pas faire eloko nini yazolelela bato na TV o faire fois pesaka ye bien l'accès bovin faire ba bovin te mandang no somna bovin im l'accès que fasse ba moi quelque chose na fin du mois mais au moins te ça ki ndoki so bokebi te ninga sana lekani ya na poto pe bato akomo doka il faut bata muto or libyen vous comprenez? Azo luka senga faire likolo na se. Azo senga faire mapata. Azo senga faire mokilize ya faire ete. Ezo laksa niveau ya mutema mabe azanango. Ezo laksa mutema na endenge za mwindu. Po na efa ki mutu ya faire la po ya sepela. Mazaka ye. Avanda ki wana tonya waye orligo la na tonya. Nouvelle eza que les rappels à tonya. Oui pas tata mobich. Nangwa ye baye. Nangwa salai. So qui fait rigola te. So qui fait rigola te. Et loko bazo bake fait rigola a aider te. A aider gigola te ti akufa misa fo ya chifu. Gitonga bandi ba maladi na ye autant wa ye ko réciter. Fait rigola zaki na prison ana poto. Boye biango. Bakanga ki fait rigola zaki na prison. Bakomata ya kokita ya maladi ya gigola. Faire rigola osala nini na kati ya prison awa bandeko oya mukie sengela ki fera pesa e bandeko koma est-ce que faki ka to belela tangu boleka na TV bo beleli nde ba kondima tozaka bato to réfléchir faire non na place à passe azoye bate soka ko bima to ko bima te boyeba ki bino moko ekitie mati disque kotoyo e bima ndete bima te il faut le bras soki nzamba lingi ngana ko simba nzete soki nzamba permettre ngai na ko kufa mino nyonso na monoko isili suki nyonso komi pembe parce que c'est nzamba permettre te ya to mona na bano ba obota malelo akufi biso ba mami bimba to na bomoy donc ozana bomoy la ki site ke yo leki muto akufi te ezaka juste nzamba sali o grâce na moni batu musu ba koti siko bobi Rafine akufi na nini Rafine nini ebomi na mukuse cancer a motema. Et bandie, ça fait 2 ans, bah, mon ba pilile, wana ba obi, soki ba pilile, ane maté, comme il a monté, mambala, moko cancer. Mais ça fait 2 ans, bah, bandie, ko pese, ba rendez-vous, à landila. A kindara ba cheke ye po. A kende ba cheke ye po, ba pese ba kisi. Po na ba pese ba calmant, o eko sala ke ba bil wana misatu e matate. En tout cas, docteur a expliqué un gazaki clair. Mais bon, comprendre que si on a un expliqué, parce que le terme, oh, ya tangenga ba mo, oh, ya lobby. Ngana ebi ko prononcer ngote bomoni. A expliqué ngana muku se, oh, ngana comprendre que Rafine azaki na ba nini moko na nzoto. Obe ngani ba blik ce ba blo mo bongo azaki nango. Et ba moni ango. Il faut y avoir rendez-vous ba landela ba sala ke ba si sango puissance do ba pesa ke ba kisi to ba traitake ezala susu na effet en fait ezala na puissance te do ba calma kango abi soki abande ko landa ba rendez-vous eze loko yo akoka ko zanango mais que zo ya ta 30 ans azak en vie parce que anga ka banda ko respecter ba ngeba bando lande l'évolution ngo ba mona question ezo mata ba peso boye kita soki sali boye bazo landela. Mais Bobby, vu que hier, ça fait 2 ans, bah, ça y est rendez-vous pour batali dossier, nyonso, Bobby, qui est en a potot. Et toi, en a potot, Bobby, mambu, nyonso, munganga, même, on pose aux questions, azokoma. Donc, bah, continue na dossier, na batali, depuis, bah, ça une nouvelle, wana, ça fait 2 ans, à Kenda Hospital te, à lande la kayango te, bon, munganga, ebisinga, munganga, abi, docteur, jamais encore akoko longo hôpital pour landa maladi na ndako eza yonde maladi herba ebisio ke ozona boye yonde faut ça ba démarche pour se faire soigner ba malade baza ebele oyo il faut bango ba kiper et puis babi quelque soit malade ya ndengeni ezaka oyo hôpital ndeko ebisa o que soit you azo sekanini ba bato baza na bimika tika na bima au moins il y a maladie donc grippe tout kosu hein et déranger un fort bon abina bimaka ka poso ezade na le katara mo mpepe
Nabina ovanda tali kata mwa mpepe. Mwa moi. Tonti trop na malili. Ota suki na. Suki na nga moko a. Poseka ngate. Nazo bela. Nabimisi juste bana. Baye McDo. Nabimisi bana baye McDo. Donc voilà. Bana bana kati ya bomo na bango ya moko bazo saba commande na bango na obela penza na obela bon na bimi kati kana bima omoni elongi ya maladie donc grippe tout kosu et déranger nga fort bon Bina bimaka ka poso ezate na le kataka mo mpepe Bina ovanda ta le kataka mo mpepe mo moi tonti trop na malili ota suki na nga moko a poseka ngate nazo bela nabimisi juste bana baye McDo nabimisi bana baye McDo donc voilà bana bana kati ya bomona bango ya moko bazo saba commande na bango na obela penza na obela mi matame sele mbaki mama mimi mwese sile na munoko mama mi adobi misabaloba mi elisute na munoko kofilo mdanga sele sebiso baba vantire zanga tina mama mi esasaki avese mbange tenga maki OK mama mi asaki déjà avese mbange tenga maki so tali mama mi osepelo kangane selfie te d'accord pour matame lalaki mbange tenga maki pour son autre lembaki kingwe diembeli mais attends allez-y vite comprendre bolinga bo komisa mama mi grave bolinga bo bolatise soutani ya mama Maria mais non c'est pas ça Koffi Olomide nga sala buzz na si mama na non épidémie mo linge ya lisusu koleka coronavirus kombo lango nini mama ami po akufi non muninga me malobi mokili et s'arrêter mawate vraiment et s'arrêter le wapi mais na liwa mama na ye soki Koffi penza ozana liwa ya ozana souci ya liwa mama na ye c'est que faut na souci no ya baroki ya bamino il faut na souci ya bano ya yo yebo kwa boya soki pe mama mi azaki mama malamu na poto ndenga vanda iboy Koffi bien ka boya bana na ye wana Pourquoi maman bien zoa bangote? Le temps s'est arrêté. J'ai perdu ma maman. Mais non, soyons sérieux. On est à l'arme de crocodile. L'artiste Koffi Olomide, des fois ça a pression, des fois ça a stress, des fois ça a bon et cause un peu problème dans mutu. Donc soyez pas que mon médecin ça n'a pas ma bête. Je pense pas que ça qui est important que Koffi Olomide a tanissé la biso ba l'arme de crocodile. En plein vidéo boye. Non, on n'en avait pas besoin. Koffi Olomide za moi mukete. Koffi Olomide na ajini. Azole la loro mutumoro boye atika li orphelin. Est-ce que na aja Koffi na toro benge orphelin? Wana za ba larme de crocodile yaya. Ngape na za na ba source d'information na ngai bato pe ba pesinga ba information que quoi que Koffi Olomide maman mi akufi na Paris. Koffi Olomide maman mi akufi na souci na ye soi-disant. Maman mi akufi na souci na ye. Maman mi asali AVC po na Koffi Olomide. Koffi Olomide depuis ba fongole la nzela ko ya Europe. Koffi Olomide akutana maman na ete bo la biso ba photo na ba vidéo. Oyo Koffi Olomide depuis ba fongole la nzela ko ya Europe akenda boya mona maman mi ba vana na maman mi ndeto vandi na obo. Ce sont des larmes de crocodile to lo ba vérité. To lo ba vérité Koffi alinga sala liwa ya maman na e buzz. Ma maman mais non Koffi Olomide ba robengo orphelin te. D'accord. Bako benga orphelin te. Lelo kutu ataye mo Koffi Olomide akufi. Badi diston wana bako benga bango ba orphelin pété na ndenga solo
nga nazala te mpona kofinga Koffi Olomide te na ofinga ye te 86 ans eza age oyo ata mindele balelela yango esu mutu te mama ni alie babona ne ebele akoki mpe kozwa champagne afongoli akumisi nzambe merci oyambi molimo ya mama na ngai ya plein vidéo mama champagne na omela eza mpona yo. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.